Ya, limbisi la mabena nga. Kofi na nga limbisi te. Na bandaki dali kama na benga na na théâtre. Nga na j'hésite. Ya to kina malembi poto ko solution. Tende ko la bino ya mobali. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple. Maman Nangaye. Salut, bienvenue, chers amis téléspectateurs, à votre émission Vérité en face. Votre émission préférée, vous avez l'habitude de Rolanda, la chaîne Abisso, La Voix du Peuple, émission édification, émission Zarofungola Bandego Misu, émission Rotalisa Batu, Neni na Rotambola la vie, Neni na éviter Banko Salama B, Kokangama Mingi na Bolamu, parce que tout ce qu'on fait dans la vie, on finit toujours par récolter en haut et pour monter barakia ça la mingi bolamu et à travers la réalité tout kuta na nango awa biso dorotea lilobanza mais tozali ko évangéliser par rapport il y a ba expérience au bando ba okuta na nango c'est pourquoi yo ndeko zotalanga vous avez un secret vous avez une vérité au zara la poso bimisa oye baraté au banane nini dites-vous que cette émission est là pour vous aider et à accompagner pour se libérer de la vérité et puis na ndeko zotalanga aux la vérité à quoi vous êtes, mais vous voulez apprendre encore plus avant de sa sagesse, la vie nayo. En tout cas, cette émission est faite pour vous et partagez massivement cette émission. Vous qui nous regardez partout dans le monde, likez cette émission et tirez la sur commentaire nayo parce que comme on le dit, vos commentaires contribuent efficacement pour notre avancement. Il y a émission. Je dis merci à 26 personnes au Koti. Dans le groupe, il y a Soutien à Vérité en face qui est géré par le pasteur Serge et notre sœur qui se trouve au niveau des États-Unis. Merci infiniment pour la volonté de vous manifester, pour nous soutenir le programme. On a $1, on a $2 pour que tu rendre encore émission plus professionnelle pour que vous ayez n'engé le mobani. Na ba on c'est la région des groupes en tout cas groupe Ezawana Boya to soutenir émission Vérité en face sur le Sumba Mabota et Belé. On se retrouve juste après cet élément. Merci. Namoni te oyo akokani na yo Moundelia ba oyo basili makasi Ba oyo basili likia Papa makasi esilinga Zambe na lembi kolela Nini nasala po oya nolangai Nasala nini po yo bundelangai Lamuka yawe kota likambo na ngai Esika nga na suki nde esika obandi kosala Nasala nini po ya nolangai Nini nasala po tobundela ngai Nakati na pasi o salaka Esika mayele suki o pesaka Bundelanga, la chanson de notre bien-aimée, la sœur Shekina Isayo, Oyezali Bongo, chanson chrétienne, Oyo a dédié dans Kolo, c'est-à-dire que bah moment il va prier en abisso, pensez-y. Bokene na chaîne YouTube nae Shekina Isayo plutôt, Shekina Isayo, vous allez découvrir aussi beaucoup de chansons Oyo a Embeli Nzambe. Donc sinon, chers amis téléspectateurs, tozo ko avancer malembe. Déjà dans l'événement avec le pasteur Mike Kalamba et le 26 mai. Déjà, je pense que cette émission bino bodo talango le dimanche
dimanche à l'élo et ezali bongo événement ya pasteur Moïse Mbiye oyo aza bongo na stade de Martyr et toleki étape na ye l'élo déjà et toujours les samedi les dimanches prochains plutôt le 26 mai oui toujours un événement il y a pasteur Maï Kalambay. Chers amis téléspectateurs, merci beaucoup. Merci vraiment. Comme tous en la petite d'Arab Sabino que tous aura temps et autant à commentaire à Bino. Œuvre humaine et aura parfaité. Il y a que œuvre onzamba seni les aura parfait. Biso tout to mema magi moi mukie na moi émotion. C'est-à-dire on n'avait pas tenu on n'a pas tenu compte il y a situation il y a maman na biso oyo ayaki awa maman Fifi na mona naye. Quand nous tous on était pour le mariage, on a oublié même que maman Fifi a l'obaki ka perdaki mon sekanaye nanzela ya mobali wana et papa Jean si je me trompe pas na bosani kombote et déjà le fait que bango mi balé babima bana ba gros sanganate donc to rectifier biso pe na nitso to rejoindre biso no soka ya maman Fifi pour essayer de convaincre la fille et on essaie même de avoir rendez-vous dans mobile linaye pour que tout me capte au solo lango parce qu'on s'est dit à la fin que c'est un mariage moi aussi batté parce que maman bimagi na mobile et puis mobile à mon moi naye alinga bala moi donc c'est na ninga na biso ya moins respect aux aranango africains ça passe pas. Merci beaucoup parce que na moni batumiki ba komelinga que comment vous accepter mariage et quand je sais un peu de me rendre compte je me suis dit ah tous na moi erreur donc c'est pourquoi humblement je suis venu pour vous dire que to rejoindre bino mingi bandeko benga biso par rapport à Kayango et les lotoye parce que nous avons tout suivi le cas il y a de on a biso à moi si oyo ba zaleki ko akizeye que et pas il y a bonaye que a chabroche la mobali biloko ba mungwa na biloko et puis azali ko saka na biloko abolia et aujourd'hui mobali a se retrouvé qui na niveau a commis la première mutu le rôle perdre ta mémoire conseil le roi Liboma. L'émission a été passée chez nous et il y a eu beaucoup de réactions et parmi les réactions il y a eu des gens qui sont concernés dans cette affaire. Nous allons d'abord suivre l'extrait de cette émission pour tout rafraîchir nos mémoires et puis tout rezonger pour tout y a aussi ça vraiment problème en autour le comme doebi que émission la vérité en face tout tika ali comme na katika tete to kena nango tina suka. On se retrouve juste après élément all. Merci. Madame Adolinga tenga na lamba. Yemo kwa ndo sala misala na ye alambi asisi. Ngapela se misala na wetanga mekizaki yanga na salesile. Mais ndo sanga pasi pourquoi que ngande mutu na lamba ka. Madame abuya kanga na lamba. Yemo kwa kumkona pona nini. Esala nga pasi. Na yake ko nanje ko pamusandako nanye ke ni kadusha. Amonaki madame abandeki ko koloba na biloko ya patron mais na s'intéresse ki na moté zela na biloko ya patron koloba ok na intéresse ki na ngononté na ki na zongile musala na ngai après na ben su ko sala musala ngai ne ko mo su lo deuxième jour nango madame allo na biloko ya patron o tsa ba biloko mo boye ya poussière na biloko ya patron tameki na bomba ko tamulai puis abengana kanga na ndako pona zuwa ando kasanga ko na mona patron mais ça qui bongote zela ando tsanini ando tsanini parce que le moni kanu tsaka ba poussière na biloko yo mona oui obomba en plus na kanga photo pe ah yo ndoki numéro 0 eh yo mona oui yo penzo mona oui obomba tokute no pe fa olengani ah nzamba lula ye kasi ndenga na ndoko te la so na ina ndako wana obenga ngata mpanzo ebisanga te poani na mona moya c'est parce que sikoyo beninga na kati ya batu tango lobi tokute no fara moni yana nga ndenga zali nzambi que non c'est la pardon parce que c'est que mes akaboy na le bon vérité en face parce que
On va trouver solution. Parce que dans mon solution, maman. Eh bien, que tu s'en es quand même moko. Anifa, il faut to sunga mukie. Likambo ezawa, il y a zala témoin ya likambo. Likambo bongo ya kolobango sans komona conséquences sans nini peut-être yango esala ki a hésiter. Kasi ba photo azaki nango wana, ezaki ba preuve tangible ou ba tunyo so ba kokai ko comprendre. Tala siko niveau ya papa zo yoka, mona ye nanu. Mutu ya ba possibilité bongo mutu ya bien mutu ya valeur mais soko moni lelo. Ndemo kana batu bana fulu. C'est parce qu'il y a ça qu'à l'hôpital. C'est quand on y a monde penza ba menace à bongo. To le bani Jésus. En fait, il y a longue na musala par la bina tika yi grand frère na beta wana te. Ce que le kameza awa Anifa eza surier. Eza que il y a misi ba légation moko eza très macasse. Eza makamo ya ba GT. Ce qu'on a ngena senga yo eloko moyo no sunga biso obenga semiki na ya awa. Anifa problème est que si tu bani na bitumba boye toyeba yokati na expliquer déjà yokanga s'il te plaît ya to tika na nuta ye a expliquer likambo ya yebisi biso na bino epa ya semeki na ye comme ça par et plutôt pas ya semeki na yo s'il te plaît ya yoka ye nanu yoka na ya zela s'il vous plaît. Anifa. Pardon, Boyo kaenano. Yo kanano pesa nano yo yebisa biso la police est kota. Tala. Yebisa biso hein zela. Mama Guylaine bolimbisi na ndenge to memi likambo. Anifa, s'il te plaît Yaya. S'il te plaît Yaya. Tu aussi ça likambo vient de se retourner nos autres. Anifa. Il y en a des gens qui botika na nous à comprendre likambo ni Anifa, s'il te plaît. Maman. Ozoye bae. Azaka moi musala na. Azaka moi musala na yo. Batuni gratité. S'il vous plaît. S'il vous plaît, maman. Alors ça la pana yo longola na ba circonstance ni. Azaka moi musala na. S'il vous plaît. Na longola epo na kanga na chambre na mobali na nga na kuta ye ni mobali na nga na suki lot. Parce que ya na l'équité. Anifa. Anifa ngana explica ma comme na ete pas mi. Yo, Anifa. Ako sila ba ka Anifa. Anifa. Madame, ako sila ba ka mo ite Anifa. Tokita, s'il vous plaît. S'il vous plaît vraiment Tokita. Tout ça d'ailleurs kita. Parce que yo makamo yo ke pa na évangile. Eza verset biblique. On sali ananga pendant longtemps. C'est quand on m'a dit au sambo ndeto zabo vérité en face. Mon kili mo dina zamo na yona ba notela ya ananga ba kisi. On comme si ya ananga liboma ba preuve zali. Yoko on tela ba kisi. Tela se retrouver place se retrouver. Iko na yo. Moi ça ma pete oyo. Mukolo mo bani ndabo zamo oyo. Ya ananga ba bani kitoko. Mama ni monta. Ah papa ni na ngolo yo. Ni na ngolo yo. Nina wana yo, baba mbena wana nani yo makam nosana yo. Yo, avant yana nga kufa, avant que le Jésus Christ est Seigneur, yo ndo kufa. C'est une information dans vous pour une pardon s'il te plaît. Madame, dis-moi c'est yo quand tu pembe comment je vais bien. Papa kana le base quoi. Papa kana le base quoi. On va faire ma parole. On ta génération mama biso. Yo soko benga no soko lo so. La preuve yo ensemble moi qui m'oblige à la yo toi la vérité en face félicitations dans mes biso siko yo ensemble yo on est dans le yo on de côté simbaye baba de côté
ngani yo kosambela kisi nanga yo mais lisolo yo ya yeleki awa lobi ke yo nzochela mobali biloko ba poussière et puis olubaka soko zolamba c'est vrai parce que lelo mobali no azobela sali ba perte en mémoire azoyi ba suma kamute ndenge semeki na lobi awa que soki ezalaki ba moyen te mais aza déjà mutaliboma na balabala. Qu'est-ce qui se passe dans la malade d'Amoubaïno? Il y a quelque chose dans la malade d'Amoubaïno. Est-ce que, en tout cas, je suis sincère, dans mon photo, mon coyote, dans mon lobo, on a eu boye, na basani likolo. Bilo ni no banaï gochana. Ceux qui ont azot maintenant Moubaïno, toyoki, mais on a appelé dans mon photo, n'engé ozo droit ozo chailo likola dora olia naï. Ils ont en fait. Papa, ils ont passé pendant l'ingé Moubaïno na makasi. Nalingaka kaka ti ntango obengi nga nazali na pharmacie mpona somba kisi oinsiste pa mama yaka pardon nde nayaki naye na ye okuta anifa baomibale est-ce que vraiment nga nakoboma mobali na nga to nakotiele kisi. Si par exemple, que amona ki na oloba na biloko, nako saka ya prière. Moi si nyonso na ndaku na yé, asa la prière nako saka, pas protéger, pour ami protéger, à protéger ndaku na yé, à protéger bana na yé. Nga so na banda oloba na banda bandinga mabete na banda ba ke mubana nga kende libanda te. Amona kanga. Pour abala kinga apesela yanga mbongo il faut to bota jamais koki ko bota libanda ndeba loboloba sozo chile bloga bolia yango na banda ko donc ba poussière ozo ba gagner papa otuninga mutuna na okende otuni yango lisusu po de so loba ki yango lisusu na okende moko te papa bolimbisi mer loba na bolimbisi poussière aneza poussière te za mungwa ba bondeli yango et pas pasteur nanga na boaka ape na 4 coins ya ndako na boaki na chambre boso na tina biloko na nzungu ya biloko tangu na olamba to tiaka munga na biloko te po yoka gu mais tangu na olamba na osala prière na biloko ya olia nga sambelaka moi sinyo sa sambela mabondeli tangu olamba obalusa biloko asala ni abando sala prière te nzambe mutu nyonso akolia biloko epesi santa malamu soka azobela abonga ya mabe esimba te makila na e neutraliser nyonso siko yoso za na misala mabe oyepa na nga po olia okokanga to okokambala ngai esimba te donc o nyonso yo oyebisa bino eza lokuta jamais nga na ko tia mbala nga na kisi jamais na ko bomaye ko to bandina mbala nga na pasi siko lo na ina comprendre donc makambo lobika mona kayo osakaka eza solo osakaka me osakaka la prière eza prière osambi wana ko sakana eza ninge passer na minate ya bino que sozo lambela mobali faut sakaka na biloko na ye pour abima libanda te c'est ça eza pasteur te muto ko lobake mama esalaka bozongisa bui ta yo lingi mobali na lozo kozwango wapi na pesa ko ba na somba mungwa na nga na wenze pasteur asambeleli papa chalo bokezalo ko sombi huile d'olive na boutique pasteur a prié pour nango avant la lo pakula so bi ocha na biloko avant lia ocha huile d'olive na biloko te yande mo loko amungwa. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes de retour dans Plateau Nabiso, chers amis téléspectateurs, pour continuer cette émission. Retrouvez ce programme tous les lundis à partir il y a 21h, vendredi à 8h et puis dimanche à 13h dans Couleur Télévision Tam Tam d'Afrique. Il y a TNT et Anytime. Nous attendons vraiment côté Nabino Internet. Vraiment beaucoup de likes. On veut vraiment sentir que vous êtes là présent parce que les émissions de Tolobi les ont édifiées. Et comme je venais de l'annoncer tout à l'heure qu'après pour l'équipe émission tout ça sur YouTube, nous avons reçu beaucoup de réactions, beaucoup d'appels et bizarrement nous sommes tombés dans l'appel. Il y a un de à moi aussi dans combo il y a Bert qui s'est présenté comme l'ami. Il y a Maman Nabiso Guylaine, pour nous démontrer à combien que Makamazaïko Sala, ils n'ont rien, il y a Nega Bondoki, ils ont Makambo à l'église, où ils ont pratiqué.
Guylaine qui nous dit que tant à yoki que mobile a maladie et comme ici est à niveau à perdre ta mémoire comme le roi Liboma, alors il faut avouer une vérité. Maman Berthe, bonjour. Bonjour papa. Nayami na émission na biso, merci beaucoup vraiment pour la démarche au sali volonté où vous manifestez. Au courant que tala likamu na musika pour vani nonia, mais tant que c'est décidé qu'on y a pour les cas pour na quoi avouer likamu yo yebi par rapport à makabo to kotana ina ngo awa. Merci beaucoup. Donc il y a d'abord relation na yo na Guylaine et Zandengini. Merci papa de lobi na yo kio relation na na Guylaine et Zandengini qui camarade kwa ngai. Camarade na yo. Camarade na ngai. Sikoyo na makamoleka ki awa nini oyo monaki ke fayo nini no o bakisa to o fungola biso miso. Donc bon temps on attaque émission en tout cas et c'est déranger ngai. Na quoi ce comme ba vérité et c'est que funa poussa na peine ya bandeko na ye la misa vérité mako na ki komona et pas Guylaine ou azaki ko sala. Guylaine azara o sala nini et puis qu'est-ce qui s'est passé réellement parce que awa ndeko bon a pesa ki témoignage mais nini yo yebi mo bakisa biso awa to yebite. Bon o ngai na bakisa azaki moninga na ngazo ko tambola na ye. Comment ko kende babikenda kenda te mako azaki camarade nga na banaki ko talisa ifuto lukelo na nzambe baninga ka mobile na kisite il faut ko lukelo mobile na nzambe yala baki na ke ya nzambe e wumelaka il faut profiter ça ni akende na bapaka la songolo akoma ki ko na babiloko moko ko tiela mobile te mana zaki ko pese conseil azaki ko kati abi yo ozada na bana nga ko na zana bana tefu na kangae pona na garder libala na ngabia ya to sam to ke lukelo ka nzambe na nzambe nde okukanga mobile na nyoso nzambe kotala ki yo ozosala bosolo akokanga abandaki koboya abinga na kokendeka kozwa biloko na ngala funa ka kotiela mobali azaki kopikisa ki kosala nga passe mingi lokola moninga nazopesa conseil azolinga na ye te namona kisusu moye naza place moko na ye ezalaki te po abi moninga malamu ayoka conseil ya moninga comme ça ayaki oboya mwa mikolo ebeli nasalaka nini tomona suki na kendaka na ngai. Donc ce to comprendre yo bien awa parce que biso to bandeko baoti kotala Maman, na biso Guylaine, aïssa biso ke ba mungo ya bane ko tchana biloko. Ezaki azo so en église, ba pesa ye, aïssa biso ke abane ko sakao asakareza maloba makambo ba te ake l'église. Ya simba ki cité, ayebi ki cité. Mais atila mobile blora ma bete mais sko yo zo biso ke ya ke na suna ndara ba po ba pesa biloko nini to comprendre autant. Papa eza lokuta. Eza lokuta le peut-être tembala koko mabongo eza entre biloko azaki côté ba mélange wana ya omoni ke isala ka bien tenwe profiter ki mobile banzela na le koma na hôpital a perdre mémoire. Sikoyo etant que muninga na yo tango omoni muninga zo ke banzela mboga mabe o préférer ka robé na nzoto ozaki na likanisimo te peut-être ya ko sauver mobile mo omoni ke moi ça zo ke no chile ba blora mabe na bilora rolia. Vous avez des conséquences, ça la mapo mon en attendait. Si quoi on a telle émission à moni, et je sais que funa sani na pousse na pene, to luka ba o ta ba sala nzambe ba bonde la pone peut-être ko to za la rozwa. Do boy ko kanga munoko fo yo lo ba vérité. Il faut na ba vérité. Abani ngo kala. Abanda kala papa. Kala. Kala penza. Ah. Siko idée za gini. Mobala abi malibanda te, mobala linge mingi ou comment? Bakiso la ki ko tia mina moninga na ke déjà pas par la songo na zuba kis bakise funa na seko la on fena biloko ko lia tanga omela ko to ko kende ata la gauche droite ti ata la kangai na bimbe o eza mabe ko comme ça moninga tia o te ngaka kanga ko na bote funa garder kaka libala na ngai na funa tele kaka biloko yo ko na amuna basi msuta bona kanga. Siko bamba robot tango ya yeza problème ni na za problème yem taza problème ya longola bazemi ou que c'était quoi? Siko soko zo bota te bakanga baluka yo na mobile boke kutana mais c'est botali et ba kembali mutabota to moi si mutabota te bo zui solution sur que c'est que votre travail ba landela na ba kiss ba landela bino ke oyo non ke pas docteur te o komika ko fuso ba kiss o te na ba mobile lo akanga maka na yo za tina mote. Siko yo ne bosola na ye azana problème yo yebika za na problème o ça gazo zebité. Tokotana no lengeni po ya kutana dinti azaki kama dovana ba vérité msuto yebisanga te soka soli sanga take na banana na linga mbali bona kangazi mte to linga to ke ko tuka docteur da yebisanga loko te kaka souci na kaka ataka kamba na kiss po mbali ata gauche droite te
azaka ya ye toujours. De on a moi si toza la télévision, mon qui les autres la biso monde entier les autres la biso, ba congolais partout, ba tout bazo ba lingala bazo comprendre bazo loba. Ba accusation zo sa ba bazo loba ah eza ba accusation mon grave. Parce que toza ina Guylaine awa na plateau na biso Guylaine ata limite mo tatikali ko minima que yo o que ye akotana kwa nganga kwa kanga mobile. Mais tant yo zo loba makambo, za sûr na bozo loba ndona moi aussi que vous assure que Guinée na kota bikota kota pona okanga mobile et puis si mobile liboma aza sir na moni andoko loksa ba kisi wana andoko loksa ba kisi ba poussière o ngetse na biloko kolia soko tie ekokanga e na ndako mona ngo akonda kota banganga yo pas proposer que yo bon nga kuta isanga ke nini to ko ipo ko kendi na yo okanga mobile na yo otila ke ba biloko po kanga bia yanga libala ana na zona na kisi te nzali mtapisa nga libala na kokanya na kisi pona ninga tuko ba makambo ba kisi na linga ngote na préféré te semina te na nzambe o akela ngo apesa nga libala wana yango na okamakana mais yo zano na bana na za bana nga OK voilà chers amis téléspectateurs nous commençons d'abord avec maman Berthe parce qu'il y a encore d'autres personnes qui vont intervenir par rapport à la situation après né dans le but de l'excès émission mais après mêlé to ko tsana nous donc on a moi aussi parce que to bengisa ki ya ya lelo pour ayo ka ba témoignage ba rapport au tozui na lintolinga ko yebisa ngote tolinga ki bino moboya a bolo ba vivre fois comme ça place on a biso moi aussi Guylaine avandi ayoka pe si fois les kana repentance ça les kana délivrance au sala malamu to ko ça ndeko na ya moi aussi et puis to yeba ko évoluer parce que nous avons encore d'autres personnes qui vont intervenir par rapport il y a problème merci. Ona bandeko baza na posa kotonga bandako na bango ya ba rêve na bango parce que lelo ki chasse zo fungwama pourquoi pas kotonga ndako ya rêve na yo nengo lingaka lupango mezala pourquoi pas oboma mbongo na yo na mabele parce que bilobi nini kozala te et surtout que les espaces mo déjà développé bandeko mingi baza bandako awa basi batonga courant mai makambu tout eza kitoko makasi donc awa tozali pour na ba contact nyonso bureau la biso ezali bongo na commune ya Lingwala avenue Kalembelembe numéro 256 botunika la flat hôtel Tenazia donc eza non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala donc boye wana bokuta bandeko bazala pour kopesa bino ba explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro oyo boni to tili bino na se. Voilà, nous sommes de retour pour continuer notre entretien. Tous en avons une vérité en face concernant la situation et on a bichu à Mobali ou à un hôpital pour le moment pour une maladie donnée, il y a la perte à mémoire à ça. Nous avons fait appel aujourd'hui à on a bichu à Moisi Berthe pour que tout solo là et Berthe a un poste à Nifa par rapport à Makambo et à la télévision. Anifa, une fois de plus, bonjour. Bonjour. Na CPN Makasi pour na confiance au PCBiso par rapport à la situation bozan lango eza makambo yo to bandaki yango et souci eza osunga ya place dans l'hôpital kuna biso to lati likamo na esa kio que biso so mutayi na problème to ya raté pour bat ba yo kanté to ya na mo pour que to sala ba démarche ensemble pour que to luka voyer ba solution ni to rose pour na ndona biso ya mobali. Na retour na état na été parce que na yebi déjà que tu suko évolution penza dans na malongate mais ba no ba retour na moi mukie par rapport au temps ozonga ki na famille réaction ezalaki nini après quoi prendre bango makabo boyoka ki que o bon abimisa ki et puis na ninge Guylaine awangani Guylaine na boloba toujours que za ma église réaction na bino famille position na bino za nini jusqu'à là par rapport à likambo biso ti suko no to komika convaincu parce que kotia mungwa kolobela biloko de olamba kotiaki déjà mungwa o ya kobakisela wana salle de table o nini maloba ono ya koloba mama sanga koloba ngotonga banda ko sokola eto ndeni po etana ezaka bongo iye pe Guylaine hôpital ya raté to tikeli no ndako avanda no bongo biso to landina no soin na ba makambo mususu toko s'en charger na ye mukolo penza to yeba ke vérité ngo eza nini to makambo ngo eza ezokene nenge nini po changement ezate mais siko na ndenge bino boyebeli Guylaine boyoka na mambo bakisi boyoka na makambo ya mabe tout ça ba nini to ba musuba lo peut-être ya na bino pe hein de na migi un peu
koyoka ba réaction ba tout ba peut-être ya na bino pe akotaki moi ba banzela mabe peut-être na ba biloko Guylaine na ndo tchako mezaki bonzambe yango peut-être pesi ya na bino retour comme sous etambola ya pesa malamu te ne ba ndingu ba lobby komelela pe ya mbondo c'est trop dire mais atanga et monsieur ça suite à l'école na ende résultat na ye ba moyenne wa kombaki nango Guylaine pe non toyoka ye pe na mabete ezaki première fois na ngaka ko yepa na bino nazaki surpris ya makambo nyonso na yokaki en fait batu nyonso pe balandi même na famille na ye biso nyonso tozaka aboué nanenga pona ye achaki cité ezara bonzambe tout ça mais bino vous a convaincu te côté wana netinga penza bonzambe en tout cas ngana on a teya na ngate na église na matana on a charité na ebité so bonzambe ezalaka bongo na ebi vraiment te ozoyeba eh oh camarade ya Guylaine na ebi très bien ayebinga oui bani très bien oui en fait ndenge monsieur le gars na internet yepe amona kiango atalaki émission et puis abengaki biso pour nous dire biso que et là ça là qui est pas c'est temps ayoki que yana yo et comité na niveau hôpital et comité mutu eza sous malamu te alors alobaki kaza likambo ye ayebi azana posa pe ya ko loba par rapport ya situation ya maladie ya il est pas yebi sous likambo ayebi likambo alingi a éclaircir yo sur un point parce que souci na biso eza ya bika et surtout monique azana likambo alingi a loba et ko sunga en tout cas toko pesi toko sunga ya a loba Bert tozana Anifa a na plateau na biso liboso na yo ya yebi yo po yebi yebisa ye likambo yo yebi concernant makambo zo le kana vie ya grand frère na ye Anifa yo salanga passe mingi kotala mobali moko azaki camarade mbala camarade nanga nalingaki makasi na singaki famille mo zaki respect bozaki bien mais le son tala yaya comme état oyo atakonga mwasi na yo esalinga passe na makambo Guylaine na sala nazaki kote ya Guylaine nyonso Guylaine to lukelunga nzambe to tamola nzambe nzamba opota so solution Guylaine anda ko linganga te anda ko boya anda ka koloba nga kenini ya nzambe wumelaka efuna kende nanga na batata wana ba mama wana ya bampaka la songolo nabi Anifa na so ki pasi na isi Guylaine na Guylaine boete total saka ilunga nzambe Guylaine za ko linga bino na mona lokwa bosana ko sande bo banga ya nini ndingo zo sakola wana ba papa ngo alobaki pasteur na misu no pasteur ndatinda ki bongo te sko batata wana bo risque bo manga liboso ya nanga batata ngo après Anifa na epona pesa passe na motema te na bi ke passe ozo kanga pina zo kanga avant lo bado mi pesa la da passe ya mais so na eko lo babwe siki na moni ki na koko bomba te na ifuna misa vérité moko boye oye batama o bine boye bakate ya potuluka solution na mobali wa biso azesu ya bino te lo batana ndeko ya biso ndeko na sa ndeko nanga ponga pena bota na ndeko mibali le so no passa ndeko mibali kasi no baka vérité te enzo te comme olenga ya omu kwa nanga na epona lo ba vérité na o muninga na gako sala ndako pekisa ye kotaka Guylaine yaya Guylaine za kokota bikota kota kochela yana bino babiloko aja pona alinga kaka ye amona basi misuna nzela te pona alobaki pona agarder libala na ye il faut akanga yana bino okenda kotika ye ndako kiti na ndako mona kaba siko tango yebe makambo wana ezali na neni yaya kala otoza na neni na pesi muninga conseil ayoki ngati na ngai ngada na finga o finga ngati yaya siko dana nobelo mabe nazaki kotaka kata suna moninga siko obomba ke ngo pona nini oyebi aja mama biso
Yo quand tu sais que le grand frère n'a koufi et que maman n'a eu un problème souci yo pensa mon yo des fou de gadara. Yo le qui na Guinée yo ndo ça. Papa pour nini boyeko. O ezanine ngo eza kindoki ya ozandoki na koza ndoki te ozandoki likambo est-ce que on a pensé ça so likambo yo sepen nango te balobaka bongo mbala moko te sikondenga komi bonga banda ko kabeloti tobota mato ba mitema te yo kona ko boye baki da motema moninga ya pratika zo bebisa mutu yo za kasi yo o participer na liso na fona eko mabonde nini to na mona pesi muninga conseil muninga malamu waka conseil muninga be Gilen azako yoka conseil na ngate et comment que tina maman moko Gilen yo sangani nike yo be photo kendinga na yo po kanga mobali yo sala ngote na obanga nzambo kelanga sala ngote po nyomba ki vérité ya no sala ngote po pasteur Joseph ate ya ngai soki bango baluka ki yo te vérité en face luka ki yo te et que ya na biso akufi ya nzamba aka bolingo ndani ngai kana tala émission nzamba aka malamu ya limbisi ma bien nga conseil na nga limbisi te na bandaki dali kama na benga na te ya te nga na j'hésite ya to kina malembi poto ndeko na bino ya mobali ya lelo ata Gilen na kei na ye to batela ya nzamba osunga to lukanzela nzambe ya ngo sko to batele no nde ya pele ko leki nzambe zate ba prière ya ndo lingo te ya nga bate ya nga te nga yebi omoni nga nde na sabwe nga yaka il y a le camino. Nani, moi c'est Anifa. Je pense que au niveau Makabuzali, nous avons un niveau de Yakobeta, Yakobunda. Nous avons une solution pour le grand frère. Aza libre, à mon avis, le Kambu, à courir au yato, à courir au yaté. Le fait qu'il y a un mouton, il faut signer merci. Parce que au Loba qui a les bandeliques, aux oeufs battés ceux qui bozoye ba position parce que boyebi Gilen na mama bete mais camarade na ye awa amona azala témoin ayebi nini ndinga wana ko sala ba ne saliwa tozo comprendre que ye pas sali mabe mais le fait que à se repentir abimi parce que et pas ensemble tout est possible et pas ensemble tout est possible mais nazana mutu mo suna ngana kota na mission awa oui nazana mutu mo na kota na mission awa pour to solo la période Cabo dans les calmes mais pour to yeba nzela ni to emprunter siko pour na lukanzela ya délivrance ya no parce que pour na luka délivrance ya vie à mutu faut yeba cause les arabes aux autres traiter mutaza na fièvre bon repc paracétamol mais faut pour fièvre on est ce que libé là faut continuer cause faut yeba pourquoi ya na yo a communauté wana ata bokene na hôpital mais ceux qui cause des décédés tes amabe déjà hier à sali acte mourir malade moi a procédé à moyen pour la guérison à grand frère na yo le fait que ya lobby le long a posé une question que ce batem si Gilen a au lobabi na loba yango a sala yango mais na zape na ndekomo a na ina côté l'émission oyo aya pe a débuso a éclaircir non oyo ba makambo loba na sima parce que tozo solo la awa na kati ya famille on se retrouve juste après merci. Voilà. Nous sommes de retour, chers amis téléspectateurs, après transition aujourd'hui par rapport il y a dossier Tozanango, il y a Ndonambicho à un hôpital, dans Maman Gilen. Comme je vous avais annoncé au début de l'émission que Tozoa qui m'appelle, il y a Bandeko Belé, Ndegeto Yambara, un message pour nous orienter Bisso, au sa Bisso réalité. Et on a aussi reçu l'appel de l'évangéliste Patrick. L'évangéliste Patrick a contacté Bisso parce que Azana Makamboaninga Loba par rapport à la situation, il y a sœur Gilen. Sœur Gilen qui nous a prouvé ici que la pratique n'y soit salaki nanda kunaye ya kosaka likola biloko kolia ya koboira mungwa na biloko kolia pe nanda ku ezali ba mate ya oyo azora en église. Après Toyamba qui appelle ya évangéliste évangéliste Patrick plutôt to koyokayo par rapport à Makamongo Sabiso. Bonjour une fois de plus na programme Nabiso. Bonjour papa. Na Peshio merci pour avoir accepté que onimi koyero leka awa na plateau Nabiso par rapport à 4 aux ans. Une fois de plus na représenté yo c'est la petite sœur il y a Mobali il y a sœur Gilen et puis il y a Azali camarade ya sœur Gilen bazarana ye ba nozame ça fait un bout de temps ba mona na rasuté par rapport à la réalité oyo aiko découvrir pas moninga na ye
mais bandeko ba kotala balimba yeba évangéliste Patrick Azanani par rapport à Sœur Guylaine na lisolo toza na lelo. Merci beaucoup. Ngala za tatane ya molimo. Église na biso kombo na Mikojek ona kambaka bango. Na vandaki na ndaku na vandi na ndeko sambela tango na silisi. Za surpris na ba réseaux sociaux na moni ne bazo publier pasteur nda pesa ka kisi ou bien pasteur a pesa Sœur Guylaine kisi ou bien Sœur Guylaine a iko zo beloko moko pa nanga donc ça fait mal. Dena na benga kibino na bino funa une émission na bino parce que biso to ça la nzambe faut ko loba bosolo parce que batu nyonso batambola kana nzambe na bosolo usala ba wekenda tutwa Sœur Guylaine azaki mwana na ndeko kamba na kati tonga les en église mon côté ba pesa mutu conseil ke kende jwa kisi tia biloko ou bien tia na kati ya na jipe ou bien na lamola tapo okanga mobile na kisi wane komi ki marabu biso to bela kanzambe ya solo nga makambo tu eleki na réseaux sociaux na ebi yango te nande kote kaka loba sango malamu nande kote na mama moi sa tambola ka boye moi sa za boye o tu eleki en tout cas so mona bimi lelo parce que ça linga mabe de na ye pour la témoigner loko na ebi yango te. Il y a Talisi Bicho à l'Obaï Nabicho que donc on comprend que c'est quand il parlait de Moussa Lanzamba qui n'a même là, atika même jamais mungwa au sambe laye pour boire un andaku, atika jamais relagisaye malobake, il faut se razolamba, il faut sakaka, na bilo olia pour na mobali na pour que mobali na bi malibanda te. En tout cas, nzamba za juste. Parce que na uti ko loba yango ba o tout batela ka nzamba o kisa masoni te. Yenda ko kisa masoni. Parce que musala ya mabe ya zaki na ngo ya soloka. Jamais papa ya molimo azosala nzambe ya bosolo atinda mwana molimo ke kende zwa mungwa obiezwe loko moko tango na kati ya biloko bato bazo bebisa lelo basa réputation basala na nzambe ezaka ka bano biso tozo kamba na kati etonga parce que bato yo babela ka nzambe ya solo jamais ko kosa pasteur na yobe papa na molimo likam mingi bazo sambela me motema na bango nanu babongo li motema. Donc il nous a menti. Naibisio papa oza ndeko nanga journaliste parce que tango zo panza sango oyo bato tout bazolanda eza sango malamu obiso beto théâtre bato babongwana en tout cas ça fait mal ndeko TSR aza na bosolo sera bungi nzela ye moko akekoluka ba église mususu akekoluka ba bato ba marabu ba magicien parce que biso ngai na bela ka vrai Dieu wa ke ali konase il s'appelle Yo Chamachia la Lion des tribus de Juda. Donc, quand tu soutenu na simana baluka, non, ça fait mal. Mais ce que les appels à votre moussous n'a pas nanda qui peut ba maman nanga moussou baluka kia wake ba mungwa izarana normal ou boire à mungwa nandaku pour la purifier ndaku, ko sanctifier ndaku et ils abongote mungwa za mabete mungwa basala ngo pona kolambela biloko oyepe ko ya na mon église sombi mungwa yo moko jamais pasteur azoka mungwa apesa mutu kekende boaka tila mobali na yo besala bolobela non mais moi oyola ngoyo oyola yo po yo sambela pa ke kanga mobali jamais to soki mutaine tiba pour la nini église koma yo moko luki 5 litres ya bidon mai osomi oye nango pasteur ka sambeli okenango tout ça rabongo pourquoi parce que makambo ekomi ebele tango na kozwa mai na pesio na 5 litres be mungu abolobani non muto aza marabu aza magicien to bela nzambe wa ke ali kona se mingi lelo ba pasteur ebele sur réputation ba wezo be ba pona biloko mais yo en soi otikala jamais sert atikala jamais ko lo mungo sambeli jamais na zolo bango nzambe témoin ti mukolo yesu akozonga na tika ko ebisi teke ya ilanga mungu abi ilanga eloko songolo na sambela pona yango nyoso wana ebi yango. Nous avons une situation très compliquée. Malheureusement, on avait fait tout notre effort. Je vous informe que la sœur Guylaine n'a pas voulu revenir dans cette émission. Parce qu'on voulait vraiment la voir dans cette émission aujourd'hui. Alors bien, Ozon a suscité. Oyasa Lobaki et Koki à Oyate. Là, déjà, avec tout ce qu'on a comme témoignage, nous avons le pasteur Oyo Atangagi, évangéliste, et puis sa copine, Ayoko Apouile Bisso, effectivement, à Talisi Bisso, je vous informe à Talisi Bisso que Sœur Nabiso Guylaine a Komaki Gokota Bikota Kotapona Kokanga Mobali na Nzela pour Mobala Bimalibanda par rapport à problème Bazan ya
ya conception. Mais la ligne na zo détail ka moko et pas na yo par rapport à les Cameroun parce que ça risque de créer un débat. Mungwa tant yo sambele la mutu ezara na ba utilisation nini mutu osela mo nini na mungo ba sambeleli mungwa bateka ngona ba wenze oui mais tant osambeleli yango eza po ya yosela on po ya le bagi soit disant ba ndoko sambelela ngo po ya tcha na biloko et puis asaka bikola biloko po mobala bimalibanda te bonga ki aya na émission bonga ki aya parce que ngai molimo nzambe nde kambinga tina benga bino na ya parce que la mona kana ba réseaux sociaux moneza bandeko musu bazobela nzambe me baosala basatana omona ngai naza tatana ya molimo na zue muke tiabal abali na maboko na ngana église mais comment ya ko ko c'est la pasteur wa zo kambaye oya balisi epe mobalo ya sali mabe abali pa na ngai est-ce ngana ko tinda mwana wana keno kende zwa mungu oyo loba est-ce que mona da muta olamba biloko na kati azwa mungu alo ekomi kibonganga kibondoki ibonga ki yazala awa ala kisabiso na pesa ke ba mungu wana po kende ko kotiana biloko soko moni mutu azwi mungu obie mabele obie lamba azokende kotia yango na biloko abazolo baloba aza déjà marabu akoti monde mususu kanda nzambe kala mingi te ekita soki bozo bela nzambe na lukuta bien aimé kala mingi te batutu ba kosila oba otambo mabe ona ngena bisabino yango wana me nzambe ngana bondelaka wa kila likona se wa kila mokilio ndeko na nozwa kimia sikoyo on d'abord merci beaucoup vraiment évangéliste parce que là nous avons maintenant la lumière par rapport à la situation Zagi Awa. Nous avons tous compris et moi aussi je suis convaincu le fait déjà qu'il y a besoin de sous-soirée parce qu'il y a ça le bac qui est coquille témoignage à Aminaye et puis témoignage nayo on a tous compris que ce sont ces pratiques spirituelles pratiques à gagner au salon des bébés si mobile mutu il y a au kara mobile l'amour ezara naturel sur bani ko bâtir au mot likolo c'est que ça sous bolimote comme possession na olinga d'abord tous un peu point de vue à ba maman tous na ba mwana ba pasteur et puis tu ban ensemble nini to sala pour que tous sunga de on a besoin dans l'hôpital pour que azwa guérison. Merci. Chapitre 4, verset 26. Merci Cordon pour la parole. Merci Soussou Bandekonyo so balanda kabiso. Na pamboli Soussou Nzambe ndenge na moni Soussou Bandekona ngai na oesika. Eloko na koloba na tuka na oki en passe. Na oki passe ngona lobaka jour wana ngabi mama. Soki eza pe na ndenga bonzambe pona mungu eza problème te mais soki okotaka nango kaka na banzela ya mabe conseil no mondo ngozo kosa biso e oteya yo nzoka yo okotaka na yo fabi ko kanga mbali ka sofu kanga eka na bisa na bakisi to na bonganga nde la sike soka ngi mobali na onde akomi ya libela ba wana bakosa ka binoti okokanga lelo binango ebeba Pour akangi pour la liberté, kokanga ya solo ya malamu met fona epsa bino ezaka na bonzambe. Kanga mobali na oto libala na yo na nzambe. Po ezala ya libela. Ezala oyo ko bebaka te un jour, to ko bebisaka mutu to esala boete. Le to komona passe na papa na biso azana hôpital mais ngana moni yango passe te parce que nzamba lolo to bondela ka butu moyi. Aza capable ko sunga papa na biso parce que biloko babade ko tia bazo tselaka er nyonso. Nyonso oyebi oyo ezosala na nzoto ya mutu ntango suba efe nango yango wana ebimi boye tomoni lelo papa na biso lelo na kati ya hôpitali en tout cas na pasi mais pasi te parce que nzambe alola azali na kote ya kaka leki ya papa na biso aza na hôpital ke obanga na bino te nzambe tobondelaka akosunga papa na hôpital sezaka likambo ya délivrance kolandelaka ba délivrance ya makasi penza likola papa na biso parce que ye moko ye mwasi wana kimi parce que akoye abia koya lisusu te parce que ayebi oyo asali nzambe oka tobondelaka ye akoteya ye pasi oyo azali akwata kimi pasa vande kote ya ye mais na kosenga ka kimi ya nzambe za likolo ya papa pasa za na hôpitali kobondela ka makasi délivrance ya makasi na ba pasteur na biso ke nzamba lola akosunga papa kozwa kimia libota peza na kimia yebi ke za passe
comment la moi na bino azobela o lem so sunga ka bino lelo na kata hôpital na famille bozana kimiati kimia pende kozati na kosenga ke nzamba lola pesa pe kimi na kati na libota ke to sunga papa o yazana hôpitali nzambe akosala nyoso ya malamu bande konanga botalanga soko yebi kozana vie o ya bikota kuta ya koluka banganga eza pasi pe ozomi bomana nu yo moko bisiko zali po lela to bombi ozobake na nga tielaka mobali na nga po nakanga ye osala no musala punda parce que kiso na mokolo bobeba ndenga kokima yo orekete kutu na ndengo ozalaki kutu 5 kisi ozalaki na normal na bonzambe na yo me kote ya bino botika biloko wana soko yebi okotaka bikota kota tika na yo era yango olukelo na nzambe asunga yo me soko ozaka na bapratike wana era yango place ozali kote ya yo tika landa nzela ya nzambe. Merci. Merci Cordon pour la parole. En tout cas, vraiment, mboula oyo vraiment basi to kisi ba mama soni mboula oyo vraiment. Toza gentillité na ba comportement na biso toza ko afficher envers bibali na biso envers bana na biso donc ils a vraiment bien été. Ils a bien été. Yango esala ke omona batu bazo critiquer ba pasteur. Ba pasteur to sa mabe tozo bomba na sima ya Bible. To sa mabe tozo bomba ngo na sima ya prière. Eza mwasi mususu akosa mobali na ye ngana ke retraite. Oh akesa buzoba na ye. Ngana ke na ke mangengenge. Oh ba ke kutana ba rendez-vous. C'est pas bien. To sa mabe to tika comme nzambe za nzambe. Nzambe ko juger biso. A juger biso na tango asuka. Tolo ba mabe pona ba pasteur te to tika bango na mikumba na bango. Heureusement pasteur alandi yango ye moko aye olobango bandeko na ngai. Comment ça fait ti yo kendaka kozwa ngana yebi na be église ezalaka so ba pesi même mungwa wana to boite mungwa wana ba pesa ba pe na be église ba prière so ba pesi yango o pratiquer on ndeni ba mungwa olakiso soit tu tiens na mai au sambeli huile d'olive ezalaka pour la délivrance soit tu places moko oyoka pasi à partir à pasteur à sambeli huile d'olive au sambeli yango place ozoka pasi obiki mais ya ko saka et comme makamususu ko saka ko loba po kanga mutu tanande o traumatiser mutu ya mutu o bebisi moral ya mutu pona likolo ya kisi ezara na sukate kisi ezara na dele na moko boye e koko bana de bandeli bien mais ezala musikate ya nzambe nde ewumelaka bando nanga totaila nzambe kisi yana tina te akozwa kisi yo kanga mobali nana yebisio ke kozwa kisi nde eza assurance alibala te ma chérie kokanga mobali na kisi eza assurance alibala te assurance alibala eza nzambe assurance alibala eza comportement assurance alibala eza ko se respecter yo mama pour ni siko na ba société ba komo zwa mama aza utile na société mama ana valeur moko na société mama komi ke na parlement azali na école azali l'église na cher mama komo telema parce que toza utile to yebaka utilité na biso pourquoi ba mama to komo sala buzoba tozo sala buzoba pourquoi ba mama lelo à l'époque wana ezaka bote ba mama biso akala bazaka bote biso to lekisi en tout cas to changer. To changer vraiment, to changer ma comportement ko vivre, to changer ma comportement na biso ya na entourage na biso. En tout cas to changer. O ngana koloba. Changement et yana ba maman. Mbula auto segi changement na mamba nyonso. Isa jozo maman. Yo jeune fille pozo yo kanga elenge mwasi. Ma buzo ba bozo sala. En tout cas, il faut to changer parce que mwasi a comme na aza utile dans la société. Mwasi aza na valeur na société. Si tu as tika ba place na biso bo basi tozo sala makam oyo ezo sengate tozo sala n'importe quoi pourquoi maman nanga n'importe quoi pourquoi bakanga mobali na kisite batalela ka nzambe wana atika ba oya yete et puis héritage malampe ya kotikela ka bana ba eza batu mususu ba ko tika héritage boye ya ndako ya dini ba ekokufa ba wele lango ba kabola ba ozana incompréhension mais so tiki bana na assurance c'est pas nzambe o laksi bana nzambe otika bango te
nalingi koloba boye par là kotalela nzambe eza bien surtout na libala na biso na makambo na biso nyonso totalela nzambe. Merci. Merci Cordon pour la parole. Ceux qui n'ont pas la situation où tous en ont lelo na rolobaka que et le romo te na se amo ezala caché. Ceux qui tozo sala ka ba makambo tozo e baraka ke tant on a sali boye batu bakoye bate tant on a sali boye e ko bombana e tikana ye bisa biso nyonso que eloko nyonso to sala kana ko bombama e suka ka ebimaka. Maman Guylaine abetaki tolo koloba que ye asalela ka nzambe ayebi kaka nzambe ayebi kisite mais lelo nzambe ya bolingo asali que abimisa ba œuvre na ye oyo bande ko sala caché nzambe wana sali yango que abimisa yango lelo camarade na ye et pasteur pe na pesi écoute merci pasteur pe andimi aleka pona koloba que ye apesaka ye mungwa te apesa ye mai apesa ye eloko te poussière te. Donc ezalaki maman Guylaine ye moko mutu abandaki ko kende peut-être na nzela pe mususu abandaki ko kokuta na bato mususu po zwaka biloko wana et le lobiso nyonso to koyeba que abandaki ko sala ke po kanga mobali to lo barango à chaque fois que kolo libala eza nzambe nzambe nde apesaka libala nzambe nde nganga ya libala nzambe kisi ya libala nzambe nzambe nde azali nyonso na bavi na biso tango biso toza na se ya moi tozo tambolaka totiaka nzambe liboso ya makambo nyonso ezate que parce que yo zobota te na ndako ya libala parce que yo zozanga mbongo parce que mobala azomoniso pasi yango wana ekosala ke okende kosimba kisi po kanga mobali ozosala erreur grave. Donc yo muto zana ba pratique wana oyo zalaka que parce que ozo souffrir na libala mbali nanga za mobulu tellement zo linga basi mingi amonaka mwasi te eloko nyonso boujaka liboso na ye eza mangeable yo skota momoni bongo lobi rien il faut na zonga na sima na kieka koluka kisi ozo sala erreur. Tant yo ki okoluka kisi yo no ko perdre libala na yo obimi pe na kati ya libala wana parce que mobali wana oyo ko kanga na kisi okangi lelo lobi akolala lamuki omonki ayini yo vi na yo mobimba to pe kisi oyo bande ko ke koluka tant okotika déjà ndako nganga na yeba ki omikangi déjà oya yo zalaki nango ya malamu tikali parce que nganga pesaka tant apesi na gauche akobotola na droite kokanisa te ke ya pesi yo po yo sepela kaka yeba ke ye pas eu quelque chose pa na yo yango wana kaka elo na koki koloba na biso nyonso tozo landa émission oyo vraiment to yeba kobanga nzambe nde yango nde zali bien pour na biso nyonso na siamo to banga nzambe et nzambe wana kosunga la sœur oza sœur ya papa oza na hôpital et loko na koko conseiller lelo loko yebi vérité o yebi nyonso sikoyo kumisa nzambe parce que nzambe wana lindiswa kangola yaya nayo akubika yaya na ko mamalamu ko désespéré te nzambe azali capable na nyonso. Merci beaucoup. Merci Cordon pour la parole. Premièrement, nako zongisela yo espoir ndeko na ngai mwasi ozobelisa ndeko na hôpital. Na ngina zongiselo espoir ko yebisa yo tout est possible à celui qui croit. Au moins que toye banzela mususu, mais so tozaka toyebi nzela presque problème ezali de tozoye bango siko boye. Laisse-moi te dire nzamba za makoki ya bongo na ba situation nyonso. Peu importe force ya nyonso oyo akoki koyebisa biso ya makambo ngo ekangi conscience ya papa na biso to ekangi mutu na ye. Laisse-moi te dire yesu andimaki komisala prisonnier mpona kokangola bato bakangamaki lokola na kati ya liberté oyo alukaka apesa biso na kosenga na yo ozala na kimia nzambe akopesa kimia mais mpona ndeko na biso nalobaka ngo deja mokolo wana j'espère nalobelaka ye mwa mingi na mozindo mpenza moi je pensais kakokaki kozonga kakokaki koya ye moko koluka biso mpo tosola toluka
sunga ina nzela problème ami kotisi mais ami baki vraiment la monter ami kotisi na problème moko au moins na mobali mon pe na bible ami kotisi na problème wana mwana mobali ngo komboni zaki akazia tango amoni que problème est maladie koti parce que na ndeko o maladie ne koti la ki mais pas ya maman na biso même sous maladie na eza pas botate d'après misu na ye pour misu abo moto za misu ote nzamba mona rande biso to mona kate ça veut dire na misu na ye a mona kazo botate mais nzamba ndo mona quelque chose. 2 Rois chapitre 1er les versets 2 qui nous dansé ezometa lisolo mwana mobali o akazia tango akwei ole akende koluka nzambe aluka mosala nzambo ya yebi ndenge ye pazaki na papa na biso kwa papa na ya molimo parce que na kati ya vilo bazalaki ezaki na mwa mosala nzambe moko na kombo ya Eli o déjà parti ya un roi déjà Eli asala bikamo batu nyonso bamona o akazi ka faire partie na miracle wana mais na kati na temps de komi na 2 rois akazi bosani Eli abi moni loko intazana makoki o luka solution abengi batu nesi bomboke lukela nganga boke nota ilanga mutu moko akosunga na bika or tango osala bongo kola lobini puisque oluki kosala eloko nga na pekisa okotika na mbeto wana toko kufa yango na pe si bible raison na Galates chapitre 6 le verset 8 muto akolona na nzoto abuka pe ya nzoto tala wapi ya na biso mama na biso ndeko na biso aluki alona na nzoto asa amisala na force na ye moko ya oloba ketema na obota te na kangata mobali tika na ye bise même place azali atako beta kara mais bande comme sou ba okutane ba obeteli lisolo oyo koyebisa ye bolingo ya makasi koleka même kiso yo moko simba parce que bolingo yango moko eza na force nango déjà soki bolingo eza ya yo peu importe malade nyonso ko se présenter liboso bolingo wana muto olingaka mutu na ye nini nde bande ko talisa to nini bande ko bangisa ye koloba ete soki na boti tene na obota boye lobi nso ba ko boyanga nini cela veut dire aondi matin eloko ye moko azana ngo et azangi ndenga ko gérer ngo raison pour laquelle a continué la mususu tala peste to suki na problème ozaki ozanga ko bota na problème papa na biso mutu le baby nani siko aza perdant au moins que problème ozaki moko me komi double on a mis balé koute yesu makasi parce que mutu akomi loko liboma olimbisanga na lobata bongo azoye basuma mbosa eta komi liboma pourquoi parce que biloko ba otela ye anzamba pambola bino pelem sun lo sambo ya mama na bino to pe lo sambo ya famille na bino de bundisika biloko e koki ko simba te na nzoto na ye parce que so ezaki na batu mususu to ko ba pe biloko asalela ke ko yepe o simba eza ke biloko wande simbi te raison pour laquelle retourne nango papa na biso zo souffrir yaya ndeko mama ndeko mwasi so lingo linga mutu lingai na maloba lingai biyeba malamu ki uzana comportement bien parce que yango ndeza ba kisi ya bolingo ozaka na comportement bien kokanga mobali zalaka na bizaila bien yebaka kosalela kibo mwasi na pe na mobali zala mwasi pe na mobali kotalisa mobali te koza dire kotalisa mobali te ko wali kolo na ye zala na se na ye c'est soumettre na mobali nzamba pesio au moins ki yango nde kisa bolingo ya nango te ko kezwa mai to ko kezwa ni te yaka juste otalisa comportement malamu et bonne éducation yo zo wana pratiquant pe na muto nzamba pesio au moins que nyoso yo refongwama eza no pamba ko yo na simba boye te pratika la to pazala nana yebisho ke so simbele kisi yende bozani libela déjà ngasi na loba pona lipambola mwana nzamba prépara biso parce que mona mutu mwa liboma ayeba te lokote mais bat ba monye na zemi azo ndenge nini ali boma ezo bali na posa mwana te mazuize mazu ndenge nini mais mutu mwa za normal aotambola bien aosambela pe mana mwana te laisse-moi te dire nzamba a préparé pour n'empêcher ce moko et nko loba te ke so ozwa mwana te ndo omitika eza na ndroit moko o ezongisela biso oto to bungisa pe oto na ngoposa eza liziba Bethesda parce que na liziba Bethesda bat nyonso babande ko ya ba luka lobiko ngana benga mo liziba ya kimia ya délivrance pe ya bozongisa mia oto na ngoposa ole muta kima la liziba ya kimi na kata makambo ya zoluka yeba tala pasa suki parce que même au cas katanyo zobeta lisolo yesa Yesu lem na sepeli ndenge ye na monyo ndenge ye mais ngai ndongo mona ngaboye muta boka ngana mai wana zate ça ya comprendre na kati na yeke ataso ozangi na mutu ya na mutu moko sunganga mais mutu ona yeba te so yela wapi
yeso ebisi puisque ozondima oumeli parce que ça a trois choses ici minga pandeko oyo azaki d'abord passion aiba ki ngonge kokakaka okana obika deuxièmement azaki na espoir na eliki yake kosimba troisièmement azaki na détermination yoloba peu importe le nombre batu ata nazangi makolo ngana obika raison pour laquelle yeso ayebisa ki telema na mbetu na yo to obiki lelo eloko ezangaki mama na biso yango oyo patience ezalaki ete anda omona kwa esimba susu te mais nzamba lola ayokele mawa na bondeli pena pona ye nzamba ayokele mawa et papa na biso nzamba robikisa ye. Merci beaucoup. Chapitre 4, verset 26. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Merci beaucoup, chers amis conseillers, pour l'appui Nabino par rapport au programme de M. Tozaranango Awa, parce que vous aidez beaucoup de gens. Tant que vous payez Saramate, vous servez quand on a bandé na plateau, mais vous soumapé, bandé la biso. Anifa, nous avons tous compris cause il y a problème, il y a grand frère Nayo, pasteur à lobby, évangéliste plutôt, et puis moi aussi ni Berthe a expliqué biso. Malobano ezani par rapport à notre bania. Ma casque na nzoto Cécile. Na pesi ka nzambe merci malgré na sambela langate. Sambela raté. C'est une occasion pour nous comprendre que nzambe ozara na pusana. Na pesi ka merci parce que déjà na début on a été na bando yebiso na bando loba na libota to mekana ko tala bandingi musuba bano mona lokwa mo folle mo boy or que pe nazala na raison vie habitambola tambola nanga mo ba considérer maloba nanga ezala kité ce qui pèse qui que mission oyo batu batala kangote ce qui na même maloba nanga baninga ba considérer ngote lokola batala kyango et que bobengi nga lisusu c'est que bazotala bango moko bazo tirer déjà ba leçon et puis bazo comprendre que ata muto za so ndenge ni il faut ermope maloba na eboyo kaka pasteur non c'est na nzambo yo bondelaka o bondela lisusu pour na frère nanga et puis volonté au sala qui a okoma nesika o sala ngona memo pa na biso o solo na ba parents nanga to kende ti kuna o mona grand frère nanga il s'agit à ba jeune toko sala abika kaka Bert ezaki moi maîtrise ndezo zanga yo yebi place biso to telemela wana za baoba oyebi vraiment papa msoza mutaba tension banini lisungia makasi loko panzeta baoba na biso tozwa te yango moni biso nyonso to ninganaki ngaye musuko ninganeleka po yo yebi limbisa mais ezaki ka ya mabe parce que oyebaki yango depuis musuko lobaka mais to se retrouver boyete likambo nyonso bamemango na menance te tant musu epa na nga na menance po nazalaka brutal mais bayaya misusu neti mama na biso yebi très bien passe na motema ninga ke nona bandenge musu po mwana ne akoma ndenga komi boyete poso ko sala on a batu misusu ki neti na ki ke ba conseiller biso abaza makila makasite et ko risque pe mutu ana lelo na métropole lelo place mususu si tant mususu ka nzamba batelier po aza innocent pe biso to yebi côté tozwela Guylaine aza ingrate Guylaine otikala ko bonga te na vie déjà na lobeke nga na te ya te na ndola kela e matin midi soir. Merci beaucoup
Anifa, tu es comme dire batute, toujours nous quand nous tourner le pamboli ensemble longola malédiction ils en la vie aya na yo ko zongi sama bien na mabete, c'est monter ma bien na malamu et au soumape tout surtout dans la pousse à lumière. Merci beaucoup pasteur évangéliste pour la intervention na yo. Je pense que tout au gérant à la télévision et ta politique peut-être et ça la mandé à caméra. Merci d'avoir réunion sur votre Talibiso Lelo. C'était ça votre émission. Il y a Lelo Vérité en face. Nous avons voulu éclaircir sur le pratique au Guilan Azaïko ça la concernant Mbanaï. Nous tous on a compris que dans la mission moi ici à Kota Ibandela bi Kota Kota, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, ça n'a rien à voir avec l'église. Au Yemoro évangéliste ça y est Lelo ko témoigner et puis Kokime à Guilan ça dit tout. Dans le problème pour le reste, c'est tout ce qu'on traite à la caméra. Merci d'arriver démonter ça. Par exemple, ça, au caméraman assuré. Merci à Château Colo. Merci à Gilles Bazolanonga. Et puis à Maître Danilo. Et Maître Danilo Bazo apprécié Moussa Mingi. Voilà, donc tout le monde l'année prochaine. Bye. Cette fois-ci, je vous invite à l'Adidas Arena. Enfin, l'homme de la danse, Fimbu Chikot, Félix Wazekwa, en concert à l'Adidas Arena, avec un spectacle dont lui seul détient le secret. Il est considéré comme le roi du spectacle musical sur la scène congolaise et africaine. Depuis son dernier concert à l'Olympia et au Zénith de Paris, le monstre d'amour, Félix Wazekwa, donne rendez-vous aux inconditionnels de la rumba congolaise et du Ndombolo le 1er juin 2024 à l'Adidas Arena pour un concert spectacle de légende. Vous avez déjà Yakosepé là. Mbotena biso bandeko, ngai docteur Pichu Tondele. Dans la pharmacie et formation, on a eu formation à l'université à Kinshasa, la faculté de pharmacie, et puis on a sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi, puis na niveau ya Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le œuvre dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partie ya banzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou ezo ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis ba kisi o eza na CRMTA ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation, il y a mis sur le marché, le niveau, il y a Mboka et puis les bandes, il y a Mboka. Qui si on peut produire la CRMTA et puis qu'on n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour un traitement, il y a un tampon, banduta, baride, poche et puis cerne. Nous avons d'ici réparateur, pour ça il y a un sérum, un savon, on peut associer gel douche pour un traitement, il y a un bouton et puis qu'on réparer le poisson. Nous avons d'ici cheveux, pour ça il y a un huile, un shampoing pour un traitement, il y a cheveux abîmés. Ba cheveux haut et baby, ba cheveux colorés, ils allaient ko botti sa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse ya ba cheveux blancs. Tous a pena parfum na biso o to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité na ngo ils allaient ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments, tous allés na médecine, sirop comprimé ou ils allaient kis na biso ya ba mib, ba levure, ils a anti-poison, ils allaient ko traiter ba problème nyonso. Vous allez dans la question diazostimule où ils allaient traiter différentes formes et impuissance sexuelle, notamment éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Vous allez dans la question zinginalis, suppo, na comprimé, où ils allaient traiter différentes formes et hémorroïdes, internes et externes. Ils allaient régulariser le cycle
ya bamama. Tozali na kisi na biso Sensifos oyo ezali kisi ya malaria présenté sous forme ya sirop na comprimé. Tozali na kisi na biso Meamycine crème oyo ezali kotraite différentes formes ya maladie oyo ya ploposo, bamycose oyo esalaka na makolo ya bana mibali, maladi ya mpesema palata epai ya bana na maladi mosusu ya loposo. Tozali na Diazolex oyo ezali kotraite différentes douleurs climatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen. Tozali pomade tomoli kombo ya papa na biso tondele diazolo. Tozali na Meamycine crème ndenge na tamaki. Tozali na Allium oyo ezali kisi na biso ya tension, ezali kotraite hypertension. Tozali na Borex oyo ezali kobomisa système ya bapapa, ezali kokomisa yango molai mpe monene. Tozali na Menga kisi na biso ya makila oyo ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie, quel que soit son type ya anémie. Et puis tozali na tisane Dr Malson oyo ezali tisane na biso ezali kotraite bamyome, bafibrome, kyste ovarien, et puis basi oyo baza na problème ya kobota. Tozali pe na diabétine oyo ezali kisi na biso ya diabète, et puis tozali na antipoison na biso oyo ezali koneutraliser poison na kati ya makila. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, na actualité. La voix du peuple, maman na